na mokolo donc universitaire Kimbangis, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwindo okokenda wapi? O charger la peau. O charger la peau, o kamati biloko lati, o pakuli kasi. Soko biloko ngobe bisiliki okumi mwindo tu. Ezali boyote mingi nazalaki kumwana batu mususu na kisasa kitoko. Kasi akamati biloko wana pakuli biloko wana bisiliki ale omwe obandi komana kumi mwindo oyo mwindo azalaki na yango oyo aboyaki oyo eleki batiye ezaba te yango ana tikala nayo mama ndumba obe tata tikala nayo muntu mwindo ndenge nzambe apesaka yo ezana yo fierté. Donc papa na mama na sina lobi mingi penza muntu mwindo alongo wapi ba grand prophète de ekona na Petro wa diboso tanga sikawana ngamo na bit Petro ya liboso mokabo ya mibale tokotanga yango mobimba nzela ya liboso pe libanga na bomo ipe libota na bule na bongo bobwaka mabe nyonso mpe mayele mabe nyonso na bokosi na bilulela na matongi nyonso lokola bana babotami bobele sasa ipi bakoyoka posa na mabele sembo na molimo ete po na yango bakola kina lobiko soko na solo bosili kosolola ete nkolo azali na boboto boyaka epai na ye libanga na bomoi liboyami na bato kasi liponami pe likumisami na nzambe bino pe lokola mabanga na bomoi botangama ndako na molimo bozala banganga na bule mpo na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa nzambe mpe Yesu Kristo. Zambi ekomami kati na makomi ete tala nazali kotia nasiona libanga na moto na suka liponami likumisami mpe ye oyo akondima yango akokufa na soni soko mokete bongo lokumu na yango ezali po na bino bandimi nde po na bango bajangi kondima libanga liboyaki batongi esili kokomama moto na suka ezali pe libanga na libaku libanga monene na kotuta lokolo bango bakotutaka libaku awa ezangi bango kondima liloba baponami po na likambo yango nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete boyebisa malamu na oyo babyangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa liboso bozalaki bato te nde sasa ipi bozali bato na nzambe bozwaki mawa te nde sasa ipi bozwi mawa bolandi bolandi ngo malamu okiti na wana balingilaka bato balingaka yote lelo yokomi muntu tata toluka esika wana na mokano manzambe bango balubi ete boluka liboso bokontina likolo maso makopesana na bino ndenge bino boluki liboso bokontina likolo yango wana nde mokili moyini bino batata na bamama tobanga te tokosala nini tokosala nini tomoni mpasi 37 000 familles ekangama na ntina oyo lelo mutu nyonso to atala bakimbangiseko balati vert blanc biso moko ntina na yango tokoyibaka te ya solo tozali baponami
pamba te mutio surtout mutu munene aya kota yo boye et surtout yo kufuka ma devotion na ngai c'est ridicule oh ya mais vous en avez limité c'est ridicule en quoi